Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Nonyo Sobo s'abonner na Congo Check Check TV. Oya ezali TV na bino. Ya bana Congo. Nyonso. Louise no. Mu Congo Check Check TV. Yedi TV yenu. Beno kuiza beno mingi ya ike TV beno ya ba Congolais. Congo Check Check. Bande ko balanti ya Congo Check Check na masolo ya kine to lukato yeba manga ngo eza nini kusu yango eza nini biso fuma to lukato solo la na ye to yeba manga ngo eza nini to pe kusu yango eza nini mwana mura la bino tina minito mura oyeba nilo mwe mura ndaza ko tina minito ko pa na ngelo te donc aka ba manga ba kusu ba nini to lukato ko pa na ngo eza fuma ngana bino ensemble to la ndela soana eza pas pété mais belé ya na oyeba te to me belé non so ba bakoma ko pas ta belé ta da fille ici parce qu'il faut ça la différence la quoi la différence nous a basa ma belé nous a basa non ma belé peut nous a ba belé ça wa ngada so na basa ya non ma belé so PD wana kuswana na mukana ta kelo kombo donc on a la personne combo on compte en combo nada nada wana mama kuluta bana déjà oh na richesse non ta ko ba ko ba tu ko ba ye ta foi to ba de nada non nada dina mama kuluta bana Isha? Oh. Tata Mosaba. Tata Mosaba na mama kutabana. Siko nana. Tu vois? N'importe quoi. On tanga tafo. Tafo eza tata ya. Foi. Ah. Bon moi na masa. Tekla kwa. Kwa ni pas. Moi qui sont des bâtiments. C'est comment c'est dans le c'est comment? Restons au tafo. Na mina na ngase 4 D na milelo donc ça fait ya te tafo la linga mobali no oh eza ne bongo ate fo linga mobali na taki fouin mais mbe na meketi a meka na mungu wana parce que ngamo na biblo nanga muninga na daka sir nanga ngombala ta mati bala ngoma nje 30 ato mati suka kitelanga ata mati lokwa njete suka bi aéroport ezawa mubala nguwana vuma bino yo so welela la muninga na yo mubala nguwana sala kabino nini o zo mona ngo spécial o no ko déclarer dans mibali msuba zate bo déclarer ka mo mubali wana sala bino nini bon
mibali bazala bango ebele na Congo na poto partout dans le monde mibali bazali mais wana za mobali ngani na formé la ni aiba bon na koloba na la clair aiba ko sibate oui tant a uta na ndaku na bango mama bona pa ba bota kai balasa ni ba panza mwasi makolote nani mwasi ngai wow balasa ni ba panza mwasi makolote balasa ni ba mela mwasi libelete balasa ni ba tsa mwasi musapina sete balasa ni ba tsa mwasi lolem na sete yozana o ngana ozana o rendre nyonso est-ce banga nga pesa akura mbetu est-ce que loba bandi ce qu'on ndenge ni yo comme to la kisi muto ke akeba ke botolo ngana la kisi mobaliti eza lokolo na lambi biloroti na lie misuni miku etikali na landela muku alanga nguswayi ndi nguswala mwana yo tsafwe zwanga bien ngako za mningano ngana yo to ko wela lo moko eza mbana suka moka no zofungula mbanga na ozo lobaka wana tenga na beto te parce que si on a beto na peso gaz pour mbata la ngai fula yo pour ça beto mbata ozu so elengi te na beto te malba na beto pepe so ngai siko yo zo singa na nini azande ko na pe ndebni bomi benga la mino basit hande ko na ya pede do yo de mwasi ngane na mwasi parce que na libolo. C'est grave ça. Là c'est grave comme dans le bilan là vraiment c'est grave. Ce que yo so singa na nini. Ça là une fils qui ta demande. Atikelo mobile na yo to peni. Pardon s'il te plaît, on va comme demande té. Demande que ça non que société comme ça là. Pour que ça demande. Non. Non ça demande de planète na ogangilindi. Non, on le belende ni kas. Bon, ngusu. Na bien, ba mdeso bingo, to bingo so ezelo rebimarske minne, so mtakufi. Ngusu. Même mon bala no Zolanda. Ngani la kisai. Na la kisai ndo atemsa alikata mobali. Na la kisai sozo caresser mobali de point mobali akomaka. Yebe lote. Biskanga la komisaka ye, okotsaka komisete. Ngala lekisaka na amati mapata. Amon pe na trona nzambe be fara. Aleki na trona nzambe. Est-ce yo komise kuna? Okomisete. Alors na benjo matoyi. Kolukate mama kuta bana ana nani nada atelemela yo. Tata sa bana nga Mike la duchesse atelemela yo. Kolinga te. Pour on soit atelemeli yo na ebito leka wapi pour la Congo za na liduso pe melate. Ya na ebisio tika. Tana bi tika na bana malembe. Parce que nga na okena na kanganga te na okepa l'état parce que l'état ndenga moko. Nga monde président mobimba mboka nga yo. Yo a président to mbolombolo. Alors tika. Tana so tika na lobi bato ba yebi yo. O ba bi tsafwe. Amo matama boye. Na bi te ba lors moko bon kusu yango ezo la sala mtu na ye. Bo benga ye. Bo yebise atika mobali nanga. To banda na passe. Tana na passe na ba nende ba banda na mobali nanga na se. Ebi lokoti, eni ba balora mosti, eni ba gangi sara moi cité. Na la qui c'est que faut que ça la moi ça ganga, faut ça la position boy. Na la c'est tous les positions au téléma, ya ko vanda, ya ko fukama, ya ba position nyos na marche kana. Ya bon merci, mais ça je pense que est commis vraiment et pas ya tafin pour ngape non que lukaye pour non ka réponse na ye. Non que lukaye na bisier ba déclaration na yo oyo sali vraiment. En tout cas moi mbote na yo to pe ça chéri na ngo ka mbote. Bon mbe dans na ko pese mbote parce que za kanda na me a mbote na esima. Na pesa na ba o nyos balinga ngai. Nous soit soutenir ba pesa ba conseil sous les nas que non pese lenko sikate kita. Na ba na grand frère nanga wali awa zoli ambongo libala parce que quand tu vas balanga ye po mbe nanga tia faye baki ngadi a farti et CP samaki na farti pe samaki na pesi mbote na code ya France manu mo pays mo bala pembe mbeba rose na pesi mbote na junior nzongo ba junior to la bi junior nzongo na moni président la di sobe nzongo na pesi ngonyo sombote allez na bosente mon vieux Patrick Kela moi la Suisse à Tongo qui na Suisse peut-être que tata teki le papa maman kuluta teki au chaussette maman tata masa teki soutien na été et na bien poto na mbongo ne moko Patrick Kela la bosanité ba joueur na biso junior Kabananga Youssoufa ni bala kitoko ni bala ba ça la fierté à Congo ba joueur à bien au thème balo qui pose ça qui appétit puis sinon son beauté ma copine nanga Nadi Bouta la France na ozelo na décembre et
ma chérie privée, copine privée, bibis kabisa. Abossanioté. Et ce qui te dit on peut se bamboter on peut se belé. Exact réalité. Est-ce que tu as réalité? Toujours continuer bongo kaka nabino ensemble. Mais là le baki qui na ko suki sa émission boyete. Nga il faut na kende ko luka tian foin. Na yeba ninyango vraiment tian foin azowela na muninga ne. En tout cas balandi ya Congo tek to zana bino kaka ensemble. To continuer na bino likambo yo poto yeba eza vraiment nini. Mobali ngo bazowela asa mobali ya nani? To pe ya nani ebité vraiment pour bango ne ba ko luka ngai. Donc grâce to ay ko luka ngai pese lenga ko luka ngai yemo ko ngana ke luka ete ende ko luka nga. Sko ngana okende ko luka nde sikoyo tia foin. Pour grâce tango ko luka nga déclare que tia falingi mobali nae. Ngana ke luka sikoyo tia foin à suivre ngana binoto landa et pas batia foin. Bino nyonso tout balandi ya masolo ya kino na epsaki bino bien ke na misomlo mo moni ndenge bandela ki bo moni ndenge pese lengi grâce à lobby ke non tafwe lingi mobali na ye tafwe ke journaliste comment tafwe a comité na mamba boye dans la makina koma tipo ba tafwe na lukana yeba vraiment est-ce que ce vrai tafwe a lingi mobali ya muninga et en plus a lingi mobali ya muninga ndenge nini yango pe na oh tafwe tala mutu batongaka boni ma chérie Boni. Bien. Il linga quand depuis sa business. Tiens frère, yoko journaliste. Ngana ebi ona mamba ba journaliste mais nazo comprendre te tiens frère comme ko linga mibala batundenge nini. Oh, en bon na yo ke li solo wana. Ngana za tia frère na mibengaka lokwa grâce mbinzi, ma copine la sexy donc tia frère c'est 4 yo pe la sexy. Donc lokwa na yo ka ki loko wana. Na ndeko luka moyenne ni neta kenga pe chroniqueuse ya makasi. Nani beka ko répondre na ba question na. O me ketong balobaka pa nada camara na nada. Abi kinchwampila. De temps lobaka chapila nga lobaka te. Bango baza donc mi fiabo moi soko kama kambuti azaka mi fiabo juste mi fiabo kaka donc mi fiabo mais quand on expliquer nga obandine nyoki nga mbala bato grâce ata yo moko moni ngitelo kwa ngandi na telemi awa etake tia point C4 donc la fille a sexy kanja mi bengaka na benga o ezala kama mwana kazi nanga donc tango ye mobali amoni kete akokite donc ayepa nanga mwana kazi akokinga seka baka akiwaya qui wa ene sunini wana vraiment mais je sais pas aux anangai place moko ce qui ba question to pe ba réponse aux opesanga na comprendre te mwana kasi eza nini na bibaka baka no solo ba eza nini c'est que yende te au moins te que mobali atiki wapi likolo mbeto a satisfaire yata mukete ayeko luka tia point C4 quand ne benga mwana kazi oyanga mwana kazi akoti na kata nzoto nanga donc na mi pesa ratorte donc ngandi na zabu na zelengezanga suka donc pour yo ke lengi nanga foza kaka charwama siko yo mozo ndima noke no mobali wana koma mobali na yo pe ondimi na olingi mobali mais oui aza mobali na yete aza mobali nanga donc a luka découvrir ye akokiete apesi esimbité peut-être senga kena loboko ya droite ngana pesi na boko ya gauche mote keti gauche ngana concordé c'est ka kokite abaka kiwaya donc kiwaya wana pesa kiwaya batana na pondute donc alukela ngo mukubia solo ya bata ba Congo ngana acha fois C4 akokite peut-être bien aza souffre mibali ngatela ngana tira oui peut-être aluka ki azana genre moya pédé moko ya moi si moko à cause à quel sentiment talanga naza sensible naza simple gasi mbinzi naza sensible d'ailleurs Dani Mayoko talanga biolinga ka boete dans so soigner ça parce que ndo ya grâce mbinzi ngata yo moko ozo soigner ça ye ozo te mal à l'aise minga zo lela mi mobali na ngai ya bil ataka esipa nga bimura mobali na ngai donc mobali wana mona za mobali na ngai ngane muna banana mobali na ngai na la ki se forme ke no ba bimara pe na ba pédé boye ngam na la ki sie na pesa explication makamtu comment moi la bino ya bengo moi ne so yebite abi comment moi la bino wana soit disant moi na bino melaka vitamine ah bon ngana lo baka mamo ya lobi moi na bino na melaka vitamine akelinga mobali na ngai tala mutilo kwa ngandi na zabwe na za chafouin la sexy donc C4 donc na botama na muke nanga na mo catalogue na ngai na kola bongo na tikala wa mi melate donc yindi mtamiyela ki akomi mai yango peut-être abike ete nyamba génération li sauté fona luka chafouin C4 chroniquer za makasi et lobi nango ta dièse Naomi Mbelu camarade nga chroniqueuse ayebisanga baka chafouin sexy mikinda ka malembe muteka lumba so matembele mobali ayebisanga ba corni nyonso abomelanga ta news na motin esa kete lumba so matembele nga za mutu mobo mabasola ndunda ba oiza kete bilo mobo ekuba tanga na kubati na za sexy donc tant grâce mbino ba kete na za sexy Dani Mayoko bi na za sexy J5 na bosonyote o soutenanga papa melwa kaste fona simba nasro ya yo mais oiza ya mutu mbusi ya moto nga ba lo ba ke na botoli
mobali donc yese ka kuba aza sola matembele aza nchua mpila donc disha mama na pese merci ma grande dame o akangi makama solo donc disha baba oh ba créer un putain de merde donc ko bossa noti ya nanga na bien ko ma copine nanga mukolo ebi très bien donc ma copine nanga mukolo donc ngal bakete na za chaque fois la sexy donc mbenga la sexy c'est que ya kuba te ya nanga babi putain de merde tu kolo na système mibal ba kana ba soupe donc ko kana mungwa te donc ezaka bon ma copine nanga donc yene nga za bonga lumbi so matembele pa baki mukubi mbala na posa mikubi te est-ce que mbala ya ka pondu chaque jour donc ala mbela ke ma deux sur niveau nanga donc na balusaki na droite na zongisi na gauche yazaka na mpanzi moko banda komaka wana ala soit que victoire azonga ka les mêmes zelanga été siko to meka mpe koyeba moi muke vraiment yango mibali yango ya bino balandani pa na bino mais ko sanga secret ngo mibali yango balandaka vraiment nini et pas na lobate pa na balukaka nini oui bi sentiment biso zanango et qui sentiment na bino donc sans effet non oh et lengio ya bino bozanango ezaka juste décoration le la séqué maman nzamba ba maman kandinga loba elle lengia c'est na bino ezaka juste décoration mais ça mauvais la gérer mais tout na ngai elle lengio ya c'est na nga d'autant mobile ya tiki mwasi abikete otoki trop ayepa na nga ebi babenga biso kautu na naza kautu banda lelo ti lobby na tikala jamais kozala ka ketena ko maman mai mubi do yango baloba kete yango nada loba keza kitsoa pila ya na ngai donc disha mama disha salobi kete mbel baza ba pitin mais po na nga na bike ya nanga baza ba pitin te potonga zo zwa mutilo kwa ngai to la ngai yango ekomi ovimbe ezolo ka soutenir numéro so combien nazo yeba souté donc nazo yeba te réponse na ko pesa bino vraiment ya nanga ezaka po mbel batiwe le boko c'est mobile za munga beko meko tout c'est na tolote ya et donc eko sopa o makasi pote ko vimbi tani comme sangala kwa mutoka donc copine nga donc tolo nange comme kokane yo on est là merci vraiment merci na yo to ndeka non to yoka ba réponse na yo par rapport à des grâce à dalle merci to ka réponse na yo mais ça même deux personnes non mbote mais to luka mobali na yo to ko luka sko mobali obino ko so wele la wana to ko luka ye to so wele la wana ko luka ndeka mabete na ko ka kumbanda te donc yete mabenga mbanda yo to ko yo meki na zo miko oyo no kana ba ko na liba za niveau donc ngai ba saltation ngai za ka mingi na Dani Mayoko donc juste un kanga ko bossa na ote ada automimposer donc garçon capable actif na niveau ya Luanda babi Luanda ka ezande bino donc on entend na kibo baso ya biso na ta disha mama la première dame disha mama ambenga ke tenga na za piton de merde mais pas nanga ba mibali bazakaka basu pourquoi munga te mais pas nanga za mwana kazo yanga ndi yeyo mais kizengi wana obi ke tenga neto weli mobali yebise bien ke Sanaye abali te masa divorce na donc nga kala te na la tolopete ma maria yeyo et ça petoli da bilo na ngai donc abike chafo c'est 4 la sexy tingo zo kende bongo ba ke la echo kinchu apala ile binanga nada na nga ma copine na ko bossa no te na linga ko minge mutoka mais ngai so meki na nga lo beta nga ba version nga so meki no beta yo bato ba omoni ye ausaka no ponga no beto makasi merci beaucoup na bino on est presque à la fin on est déjà na suka émission to linga ki vraiment de to yo kapé réponse na ye comment boto mobala muntu mais lo ndimine abike no aboto lina été mais mobala lobike alingi na ye o wana mususu te grâce a bandaki to suki sina émission na biso to comme na suka en tout cas vraiment émission na bana opesa na bambote vraiment te pour émission dans ça longo télé réalité quoi télé réalité linga mo opesa bambote belete mais merci na mo boss pour antima ke no émission na nga masolo ya kin ele kaka bongo na site na merci pe na metiti ma o aza bongo na sima caméra pe merci na Goloa Mayala oyo azala ka bongo na montage na ba émission na nga nyoso tuye muta montango vraiment merci vraiment na vraiment ebele na opesa no ba merci ba bambote na bino na émission ya mais o ezala ki télé réalité j'avais toujours voulu que na yeba réponse ya tiens fois na yeba pourquoi grâce à Dobenga trop na yeba mama ba we les anini pona lelo mabambote eza te bolimbisa nga tukutani à la prochaine bye Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Nonyo sobo s'abonner na Congo Check Check TV Oya ezali TV na bino ya bana Congo nyonso Louiseno mu Congo Check Check TV yidi TV yenu beno kuiza beno mingi ya ike TV beno ya ba Congolais Congo Check Check